Amen, hallelujah. Dembela Masia, Dembela Masia, Dembela Masia. Oh, Kumisa Masia, Kumisa Masia, Kumisa Masia. Oh, Sanzola Mokozi, Sanzola Mokozi, Sanzola Mokozi. Oh, Sanzola Mokozi, Sanzola Mokozi, oh, Yembela Masia, Yembela Masia, Yembela Masia. Oh, Kimbo, hallelujah, Hosanna, Yahweh. Oh, so Kimbo, hallelujah, Hosanna, Yahweh. Oh, so Kimbo, hallelujah, Hosanna, Yahweh. Oh, so Kimbo, hallelujah, Hosanna, Yesu Kristo. Oh, la hallelujah, Lola Kolo, Batela Moko na Moko. Oh, la hallelujah, Lola Kolo, Kanisela Moko na Moko. Solo Loué, Solo Loué, que Dieu soit loué, que Dieu soit loué, que Dieu soit élevé, que Dieu soit élevé, qu'il soit élevé. Yesu Azalindambe, Yesu Abomana Kate, Yesu Kombone Mobateli, Yesu Kombone Motomboli, Yesu Azalindambe, Yesu Abomana Kate, Yesu Kombone Mobateli. Yesu, Omona Eloma. Yesu, Abomana Kate. Yesu, Aza Eloma. Qu'il soit loué, bien-aimé, tous autres la mingongo, Kubanda Kukumba Melanzan. Loba na ye nyonso ya malamu asali pona yo. Loba na ye pema no fele ye. Ba misusu po ba pema bake na Suisse. Mais yo se déplacer tous en appel mon frère. Loba na ye ba séjour en mboko ye mutapesi biso. Santé, kimia, bozui, bana, banda ko isa nzambe, makamni asali pona yo to tomboli mongongo na komona excuse. Nzambe monene lokola yo to moni tie. Oya batela ka lokola yo azali te. Oya netola ka lokola yo azali te. Tolamuki toza en bonne santé. Tolamuki toza kokumisa yo. Mingi balingi lisusu kosambela te. Bazwi ba prétexte. Alobi songolo asali mabe yango na lembi. Paster songolo asali mabe yango na kosambela su te. Me na bowa na yo, na bolingo na yo, opesi biso pema na ofele. Toza kokumisa yo. Toza konetola yo. Toza kosanzola yo. Pema na ofele. Bamisusu bazokende Suisse po bapema. Bamisusu baza na babonbon. Bamisusu na boloko. Bamisusu basali basida. Bamisusu baza na place ya mawa. Kasi yo pesi biso pema na ofele. Tonetoli yo. Tosanzoli yo. Kumisama kolo Yesu. Kumisama yo. Kumisama kolo Yesu. Kumisama kolo. Kumisama Yahweh. Kumisama kolo. Kumisama kolo. Kumisama
makolo sanzolama Yesu sanzolama Yesu sanzolama Yesu kondolama Yesu metora makolo Yesu metora makolo metora Yesu oh Yahweh metora makolo metora makolo oh sanzolama na yo oh Yahweh sanzolama makolo bien aimé Bible lobi soki to limite ke to sali libérer soki to limite ke to sala ki masumu soki to sengi pardon te to bimisi nzambe moto na lokuta tozoki to yebisa na nzambe akoki koyoka losambo na biso te soki nana alimisi biso te oyo toyokaki ekumisaki nzambe te oyo tolobaki ekumisaki nzambe te oyo tokanisaki ekumisaki nzambe te parfois oyo tomonaki mpe totalaki ekumisaki nzambe te tozoki to yebisa na nzambe alimbisa nyonso ya mabe tosalaki alimbisa baoyo bazosala biso mabe parce que yaza nzambe mobateli motomboli totomboli mongongo kolo toke kosenga pardon oyo tomonaki ekumisaki yo te oyo tolobaki ekumisaki yo te oyebi nyonso ya mabe ya berere tosalaki soki tosengi pardon te tobimisi moto na lokuta ya solo yo lobi ete moto na masumu akopusana pembeni na yo te mpe okoyoka ye te me yo lobi te soki masumu na biso ekomi motane lokola kramazi lokola kramazi lokola ngola yo okolimbisa biso nzambe limbisa biso na nyonso ya mabe tolobaki limbisa biso na nyonso ya mabe tomonaki limbisa biso na nyonso ya mabe toyokaki kolo na nzela moko tozokende kosenga na yo olimbisa baoyo bazoloba mabe mpo na biso bazomedite mabe mpo na biso bazotambola na kombo na biso bazotoka biso bazobebisa reputation na biso bazokwantela biso baflèche enflammante na butu mpe na mole kende na kolimbisa bango nzambe ezali na makila na Yesu na makila na Yesu alongi pauvreté Alléluia. Bien-aimé, tozokende kobelela makila ma Yesu. Mukolo bakangi Yesu avant baboma ye, bapilata tuni bango na Yesu na Barnabas bolingi nani. Batu bazalaki wana balobaki tolingi Barnabas atuna yi bango Yesu tosala nini? Abaki makila na ye kita likolo na biso pe abana na biso. Papa gobe. Tanga la zosenga tita prière, il faut se rendre à cette prière. Ko ba nsamba te na ngo biso tozina osenga tita prière. Ah, OK. Sikoyo batuni Yesu. Batuni Barnabas atuni bango tosala na bino nini? Alobi botikila biso Barnabas Yesu to crucifié ye makila netanga likolo ya mutu na biso pe likolo bana na biso. Bato wana bazalaki très prophétique po bayebaki makila ma Yesu et purifiaka corps âme esprit. Toujours nous benelela makila ma Yesu et purifier corps âme esprit na biso. Et purifier corps âme esprit ya bana na biso. To boneli bongo na komona esprit. Kolo tikete makila no tangaki na Golgotha et purifier corps âme esprit na biso. Makila na yo et purifier ya biso. Makila na yo eza koganga koleka makila ya bel. Makila na yo e purifiaka. Makila na onde sombi biso na table. Makila na onde comme si biso bana na nzambe. Makila on a purifié corps esprit âme na biso. Et purifié corps esprit âme ya bana na biso. Et purifié corps esprit âme ya bandeko na biso ya ba sœur na biso.
ya bapara na biso ya bandeko nyonso balandaka biso bao nyonso bakweyaka na biso bao nyonso balandaka message na biso makila na yo epurifie corps âme esprit na bango makila na yo epurifie corps âme esprit ya baoyo nyonso bayandaka biso bao nyonso babengaka bao nyonso bazalaka na susi mpo na ministère oyo mpo te makila na yo nde esombi biso makila na yo elongoli biso na bowumbu makila na yo ebateli biso makila na yo etomboli biso nzambe malamu totondoli otonetono nzambe malamu nzambe malamu nzambe malamu malamu mingi malamu nzambe nzambe nanga malamu 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 oh Yesu bolingo Yesu bolingo Yesu bolingo 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 Yesu Yesu nanga bolingo 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 oh Yesu malamu kolo Yesu malamu Yesu malamu malamu mingi bolingo zambe Yesu bolingo Yesu bolingo Yesu bolingo 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 oh nanga kumama yoneri pamboli nanga kumama yonero nanga kumama erunga nanga ozali nzambe o nzambe malamu ozali nzambe omosunge kokamwa ozali nzambe obomwana kate kumama 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 nkolo nanga kumama 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 nkolo nanga eyo nanga masiya Yesu nana yembeli yo kumama kumama nkolo nanga oh kumama na yo nzambe nanga yo nanga kumama 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 nkolo oso kitola mukilelo na bonne santé oyo bolamu na yo kumama 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 makambo elekelaka nga okabakanga na nguya na yo kumama 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 hata nakomi na suka nakomona solo loboko na yo kumama kumama bobeleyo mosusu te bobeleyo bien aimé tozoki noyesa na nzambe bobele ye mosusu aza te banda korapele na nzambe makambo ya malamu asala mpo na yo nganga moko te akoki kosala koko te papa te yebisa nzambe bobele yo totomboli mongongo banda korapele nzambe makambo nini asala oyo docteur akoki kosala te oyo nganga akoki kosala te noko te papa mwasi te intervention ya nzambe totomboli mongongo na kombo na Yesu nzambe soki naza tata ya bana ezali yo moto opesaka mutu bana nzambe soki lelo naza motei ezali yo nde oponaki ngai otali bizaleli te otali karaktere te otali lolenge te moponi ngai nzambe soki lelo bato bazolanda ngai mokili mobimba eza mpo na tanga mingi te eza mpo naza soki ndenge nini te eza kaka osali ngai grâce nyonso ezokwea na bomoi na ngai ezali grâce na yo oza nzambe monene nzambe lokola yo tomoni te nzambe abatelaka lokolo azali te oyo atombolaka lokolo aza te nakokokisa yo na nani ozali nzambe malamu ozali mobateli malamu natondi yo yawe bobele yo mosusu aza te yo mobateli na nga yo elonga na nga yo ebundelo na nga na butu na moi motomboli monetoli ntango makambo ezotambola te yo nde obatelaka nzambe mobateli nzambe motomboli kumisama na yo netolama na yo sanzolama na yo totondi yo yawe tokumisi yo yawe kumbama na yo nzambe malamu kumbama na yo
basantu bayembelaka yo kumbama na yo Nzambe malamu kumbama na yo basantu bayembelaka o kumbama na yo Nzambe ya Kongo kumbama na yo basantu bayembelaka yo Solo Nzambe malamu kumbama na yo basantu bayembela okumbama na yo Nzambe na Afrika kumbama na yo basantu bayembelaka yo Solo Nzambe malamu kumbama na yo basantu bayembela ozali ndenge moko lelo libela azali na bomoi lelo lobi libela alobaki akozonga lelo libela azali na bomoi lelo lobi libela ekolo Yesu yaka ekolo Yesu yaka ekolo Yesu yaka ekolo Yesu yaka ekolo Yesu zonga ekolo Yesu zonga ekolo Yesu yaka ekolo Yesu yaka 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 Yesu yaka yakosala yaka yakosa ekolo Yesu zonga ekolo Yesu yaka ekolo Yesu yaka ekolo Yesu zonga bien maintenant nous belela na nkolo Yesu chaque dimanche mikolo mardi ya mercredi jeudi vendredi samedi ezana bato bazokende na église à gauche église à droite église à likolo ya solo zolo ya Yesu makolo ya Yesu liteo ya Yesu mais mingi bazokende na ba temple ya Satan mais na kati ya bato wana baponami ya Nzambe bayali tozomemisa na Nzambe akita na kati ya bomo ya ba oyo bake esika mabe atanisa bango esika malamu akita na kati ya bomo ya bapaster oyo basimbikisi bapaster oyo bazopengwisa bato bapaster oyo baboyi kolanda nzela na Nzambe Nzambe akoki kosauve bango mpe babaza ye tobondeli bongo na kombo na Yesu Kristo Kolo Yesu kita na kati ya bomo ya moko na moko oyo alukaka yo oyo alingaka yo oyo atelemaka na ndako na ye ake kosambela me mingi bazokende esika mabe mingi bazokende esika lokuta mingi bazokende esika basali ya lokuta yo lobi soki moto abondeli te moye bato wana bazonga na nzela eza te yo lobi soki mibale misato basangani na kombo no basengi yo kosala kolo tozali a plus de 5 tosangani mpona kombo na yo tosangani mpona konetola yo tosangani mpona kolela priere na biso ezali otouche mon frère otouche ma sœur ofongole miso ya molimo atalaka esika azokende eza ya lokuta priere na biso ezali bapaster oyo yo oyo babungi nzela likolo ya monde oyo likolo ya koluka succès bake kosimba bake kopakola bake kokota bandako kutana na bango bayambola mpo oyo oza Nzambe malamu yo oza mobateli malamu oza mosungi na kokama oyokaka losambo ya bana na yo oyokaka losambo ya bato na yo olobi soki bato batelemi na brèche baleli yo koki koyoka kolo biso kombono eza na kati na biso toleli na kati ya brèche mpo na église na yo mpo na peuple na yo Nzambe mobateli Nzambe motomboli yo elonga na nga Yesu 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 osolonga na kita lelo yo Nzambe yo matana bomoi na nga solonga na kita lelo yo Nzambe yo mata nafukameli yo Yesu nafukameli yo Yesu nanga nafukameli yo Yesu nafukameli yo Yesu osolonga na kita lelo yo Nzambe yo matana bomoi nanga solonga na kita lelo yo Nzambe yo mata nafukameli yo Yesu nafukameli yo Yesu nafukameli yo Yesu nafukameli yo Yesu osolonga na kita lelo yo Nzambe yo matana bomoi nanga solonga na kita lelo yo Nzambe
yo mata yoronga Yesu yoronga Yesu yoronga Yesu yoronga Yesu o solonga na kitalelo yo Nzambe yo matana bomo inanga solonga na kitalelo yo Nzambe yo mata keno beso na Nzambe yo okita ya matana bomo inayo apesa yo vie de prière atia badon oyo eza na kati na yo esala eza na bato mosusu baza na badon elala pongi yebisa na Nzambe asalake aremonte dose ya prière na yo aremonte dose ya révélation na yo apesa yo susi ya koyeba sango malamu ntango yo oza yo moko ozwaka temps ya kotanga bible ya kolanda baprédication oyo ya malamu ya révélation po tokola na le Seigneur tobondeli bongo na kombo na Yesu Kristo. Nzambe na yebi ete topesa biso badon toza na 9 don na kati ya moto me misusu elali pongi badon wana soki biso tobeleli yango te moye mpe yo sisite yango esala eza te yo obengi biso na mosala na yo opesi biso ministère ya prière mpe ya parole na nzela na parole tokobikisa bato na nzela na prière mpe tokobikisa bato tika ete badon nyonso elala na kati na biso elamuka tika ete badon nyonso elala na kati na biso elamuka Nzambe mobateli oza Nzambe malamu oza mosungi na kokamwa ozali motomboli ozali monetoli ozali Nzambe totoni yo ya tokumisa bien-aimé tozokende bondela loboko na Nzambe eza molai na ngongo eza na bandeko na biso baza na bopito na ngongo eza na bandeko na biso baza na boloko baprisonnier bamiso baba bainnocent neti Joseph bapasa batan ebele na prison bazali innocent loboko na Nzambe ke lotouche baprisonnier innocent baoyo bazali bongo na nzela ya korefule bango Nzambe astope baoyo bazali bongo na nzela ya kokosa bango bakoseli bango makambo Nzambe asala justice mpo azalaka justicier na bango kolo akende otia loboko nde na bango baya na hôpital basi oyo bali babota basi oyo mibali oyo bazoleka na mbeli na monganga mibali oyo baza bakisi ya mokili ezokoka bango te Nzambe azali aspirine oyo ebikisaka akende na hôpital abikisa akende na baprison akata makambo ya bato baza bajuste akata makambo na bango tobondeli bango na kombo na Yesu Kristo kolo loboko no mobali eza mokuse te yo lobi ete soki basantu mibale basangani babeleli nga na koyoka na kosala na ngonga oyo loboko no mobali ekende na baboloko kokende kotushe baoyo baza bongo na boloko bainnocent bamosusu bazolinga bakende koboma bango bamosusu bazolinga batindika bango bazonga na kufa bazongisa bango na Congo loboko no mobali estope nyonso ya bademarshe wana kolo bajuge lotisa bango bapolisier oyo baza na dossier wana lotisa bango menace bango bastope refoulement wana bana no babima libanda bao baza na kati ya bambeti na hôpital bao baza kopela yo oza loboko molai kende kokata baesika oyo monganga azokoka kokata te kende kobikisa baoyo balobi bakobika te basi oyo baza na place pembeni ya kobota loboko no mobali esunga bango babota na kimia bango na bana baza na bonne santé toyebeke satan na ndoki akoti mingi na hôpital bato ya baframason bato ya soloka bazostope bana na Nzambe koboma bango kotindika bato mosusu na bamorge na bakufi te surtout na bamama yemo na bahôpital ya Kinshasa ya Congo ya Afrique ya poto kende kostope misala na bango kende kostope baplan na bango baoyo yo babima baoyo yo babika baoyo yo balobi baza na sida balobi baza na maladi ya diabete balobi baza na hépatite C oyo ebikisaka te yo ozali Rafa docteur de docteur kende kobikisa bango Nzambe mobati Nzambe motumbu kombo na Yesu ezali monene kombo na Yesu eleki na nguya kombo na Yesu ezali na nkembo ekopesa lobiko ekopesa esengo ekopesa mapamboli kombo na Yesu ezali na nguya
kombo na Yesu etoni na nguya, kombo na Yesu ezali na nkembo, ekopesa lobiko, ekopesa esengo, ekopesa kama pamboli. Bien-aimé, tozoke totanga bakombo nyonso ya Yesu. Banda kotanga bakombo oyo oyebi. Azali Rafa, azali docteur de docteur, azali le Dieu tout-puissant, azali omniscient, azali omniprésent, azali Jéhovah Jireh, azali Jéhovah Shalom, azali Jéhovah Tchenkinu, azali Elohim, azali Rafa, azali Sabaote, azali Elohim, azali Melchisedek, azali Dieu tout-puissant, azali the King of the King, Nzambe malamu, mobateli malamu, mosungi na kokamwa, totoni yo, tokumisi yo, tonetoli yo, Nzambe moko te akokani na ye, Nzambe moko te abatelaka lokola ye, Nzambe moko te atombolaka lokola ye, azali oyo amikela ye moko, azanga papa, azanga mama, azanga Nzambe malamu, Nzambe mobateli, Nzambe motomboli, oyo abundelaka biso na butu, oyo alongisaka biso na butu, Nzambe malamu, totoni yo yao, tokumisi yo yao, tonetoli yo yao, zwa na yo lokumu, Nzambe malamu, Nzambe nini akokana na yo, Nzambe nini atombolaka lokola yo, Nzambe nini apambolaka lokola yo, ozali Nzambe na bolingo, ozali mobateli, yo pona biso nanu tobotami te, yo pona biso tosalela yo nanu tobotami te. Merci po yo pona biso, oza malamu, oza mobateli, oza motomboli, topesi yo merci, tokumisi yo mokili mobimba, egumbamela yo, enetola yo, esanzola yo, Nzambe malamu, Nzambe mobateli, zwa na yo lokumu. Shekebelia sanda rakataka o Nzambe tonetoli yo yao, tokumisi yo, zwa na yo lokumu. Tozali noyembela Nzambe nsembo. Après tokokota na prière ya suka pe toyoki parole ya journal lelo. Obongwani te Yawe, solo yo bongwani te Yawe, papa na lola yo bongwani te Yawe, Nzambe malamu yo bongwani te, yawola taki yo kosala Nzambe malamu solo papa na lola yo bongwani te Yawe, papa na lola yo bongwani te Yawe. Onenge osalaki na Elie papa, onenge osalaki na Egypte papa, sala na Congo yo bongwani te Yawe, na Congo bazoboma yo bongwani te, Nzambe osungaka pe Congo otala ba Congolais, Nzambe papa na lola yo bongwani te Yawe, Nzambe malamu yo bongwani te Yawe. Onenge osalaki na Joseph papa, onenge osalaki na Eli papa, sala na Kinshasa yo bongwani te Yawe, o Barwande bapakata yo bongwani te Yawe, sala retour à l'efféditere Barwande bakima Congo solo papa na lola yo bongwani te Yawe, landa bango yo bongwani te Yawe. Oh Bwana lele, Bwana ba Bwana Bwana oh Bwana lele, Bwana ba Bwana Yesu lele, Bwana 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 Yesu Bwana Yesu Nzambe hakonda bolingo, Nzambe na Congo Nzambe na UK, o Nzamba diaspora Nzambe malamu o bundela Congo longisa Congo telemisa Congo bundela Congo bunda lelo yo Nzambe malamu sala yako kamwai bundela biso longisa biso
longisa biso ozambe malamu mosungi akokamwa bwana 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 otonda bolingo yo nzambe malamu yo nzambe na ngai o nzambe na Kongo solo kita osala kita tomona yo nzambe na ngai otonda bolingo osalela basantu ozalaka nsima ya liloba na yo yawe kita osala tuleli mpe mingi Kongo eleli mingi okita osala ozambe malamu ozambe elonga. Bien aimé, tozosala de prière prière ya liboso ozebisa na nzambe asala ya bikamwa na Congo akende kostope plan nyonso ya balkanisation plan nyonso ya génocide mpe asala ya retour à l'expéditeur banguna na biso ndenge abisani bana Israël les Égyptiens que vous voyez vous ne le verrez plus tolingi ba Rwandais ba Hutu ba Tutsi ba Ugandais espèce nyonso ya bato wana baza mwa zolo milai baza na esprit ya koboma bato bazonga na mboka na bango mpe kimi ekota ekosalama ndenge esalami na Burkina Faso te ekosalama ndenge esalamaki na Libye te ekosalama nde baboma Samuel Do te ekosalama mpe nde esalami na Burundi te histoire ya Congo ekokomama ndenge nzambe alingi ekomama na Congo tobondeli bongo na kombo na Yesu Kristo nzambe loboko no mobali likolo na Congo histoire ya Congo ekomama ndenge yo olingi yango ekomama tika ete baoyo nyonso bakoti na territoire wana kosabote bekelamu na yo koboma kopanza koviole bana mikolo bainnocent nzambe mokili eza yo nde okela oza contre bato bazoboma oza contre bato bazorépandre makila ya na bainnocent bato wana basali yango tika justice na céleste esiege ekata makambo yo oza zenga mambo kata makambo ya Congo na Congo tozolela ya solo bato ya mabe bayali bato basimbi kisi bayali bato basimbi soloka bayali ebongo boni mpo na biso basantu boni mpo na biso tozoluka yo ya solo kolo bamama ya Congo bazotia doute ke yo ozali bakomi kotia doute ke ozalaka le plus fort bakomi kotia doute ke oza mighty God ozali le tout puissant biso toyebi ke yo oza le tout puissant yo lobi ete na ngonga nyonso tobelela yo kosala soki toza na mikumba toya nango yo kopesa biso repos kolo mikumba na biso eza mboka Congo pesa repos na Congo pesa repos na Congo Rwandais Tutsi Ugandais criminel tomona bango lisusu te yo silana na bango nzambe mobateli nzambe motombo shende mekebele sandara kataka yeke okotikiri bien-aimé yango bo banda koyebisa nzambe nyonso oza nango nayebi te problème nini oza nango nayebi te likambo nini ozotungisa yo loba na monoko na yo soki olingi na monoko bato bayoka te yo banda koyebisa nzambe mposani oza nini tobondeli bongo na kombo na Yesu Kristo kolo natondi yo nakumisi yo mpo oza nzambe oza le plus fort oza le tout puissant oza mighty God oza le king of the king yo nde mozalisa likolo na nse liboso no azali te na nsima no aza te yo olobaki mokili ezala mokili ya Israël yo olobaki mpolo ebima mpolo ebimi yo olobaki que la terre soit et la terre fut yo olobaki que la lumière vienne et que la lumière fut kolotika ete yo osala ya minene na mboka Congo osala minene na ministère opesi ngai obatela bana na ngai obatela ministère opesi ngai mosala nyonso nazosala natiki filme ofwa kumputu kati na maboko na yo ezali fruit ya éducation ezali fruit ya mutu ayebaki yo te abongwami motema tika ete ekotala bandako nyonso bato basomba yango badegiste yango mpo te bazala éduqué mpe bacomprendre ndenge ya koyede soki yo olongolaki biso na Afrique omemi biso awa na poto tozali bongo barescape mpe mosala na biso lokola ba Joseph koyede baoyo batikali na mboka mingi bakoma awa babosani famille mingi bakoma awa bakomi basaper mingi bakomi awa bakomi bafwa kumputu babosani koyede bandeko na bango sala ya minene tonetoli yo yawa tokomisi yo zwa na yo lokolo oza nzambe oza nzambe oza nzambe ozali nzambe nanga oza nzambe oza nzambe oza nzambe ozali nzambe tala yo oza nzambe
Ozanzambe, Ozanzambe, Okobo Mwanakate, Sore, Zambe, Zambe, Okumbama, Kolo Yesu kumbama yawe nanga, Yaka. Kolo Yesu kumbama, Zambe Elia kumbama, Zambe Malamue, Yuka. Kolo Yesu kumbama, Mosunge Kokamo kumbama, Elonga Basantue, Yuka. Kolo Yesu kumbama, Zambe Malamu kumbama, Zambe Elia, Yuka. Oh, kumbama Yahweh, kumbama Yahweh, kumbama Yahweh, kumbama Yahweh, kumbama Yahweh, kolo kumbama Yahweh, kumbama Yahweh, kumbama Yahweh. Amen. Tozo fonga la Bible na biso na Jean 17:3 balobi. Or, la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Amen. Alors, oyo babenga yango testament ya Yesu na bayekoli na ye. Awa Yesu akomi pembeni ya kokende kokota na lola, kozonga na lola, avant que na calvaire, avant ake na Getsemani, avant ake koloba tout est accompli. Azoyebisa bayekoli azosala priere ya suka, azopesa compte rendu ya ministère. Moto nyonso surtout na vie na ye fosalaka babilan. Tokomi na fin de l'année foyeba année oyo elekaki ndenge nini, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, pour na koyeba kobongisa. Alors à la Bible ezoloba Jésus-Christ avant azonga na lola azopesa, parce que Jésus n'est autre que Dieu parmi les hommes, comme on est Emmanuel. Donc en réalité les Yesu aye na monde oyo ase aye ndenge totala film ya Eddie Murphy. Film ya Eddie Murphy dans Un Prince à New York, Eddie Murphy a joué plus de 5 rôles. Ye moko aza mutu azokata suki barbier, ye moko aza Hakim, ye moko azokombola azosala McDonald, boyebi film wana ezali. Donc Jésus peut Nzambe a joué 3 rôles. A joué rôle ya Dieu le Père, a joué rôle ya Dieu le Fils tant Jésus ayaki, puis a joué rôle ya Saint-Esprit. Alors il faut ça la trop attention. Jésus aussi parlait dans 3 langues. Jésus parlait comme prophète, comme fils de Dieu et comme Dieu. Alors il faut faire trop attention. Tant que Jésus a dit que Nzambe, et ça n'est pas fils de Dieu. Tant que Jésus a dit que Saint-Esprit, et ça n'est pas prophète, et ça n'est pas fils de Dieu. Donc, awa, Jésus a dit que fils, a rendre compte et pas tata. Alors, oui, oh Père, Tobani na Jean 17 alobi, après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et il dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton nom, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux qui lui sont donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils connaissent toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé. Alors, tant que les psychologues, dans 1 Jean 5, pour comprendre, et là on y est sur le 1 Jean 5, pour mon ango, pour nous comprendre, 1 Jean 5, et je vais sabiso, makamuni est sur le 1 Jean 5, et ça m'a été na préparé à monter, Saint-Esprit qui a répété dans le monde 1 Jean 5, 1 Jean 5, 20. Natangi 1 Jean 5, 20 par le but. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Amen. Awa, apôtre Jean a révélé que toyebi que mwana na Nzambe ayaki et après si biso mayele ya ko reconnaître que toza dans le vrai
Fils de Dieu, Jésus-Christ, c'est lui qui est le Dieu. C'est-à-dire, Yesu, Jean Zolobake, Léon Nzambe atindi Yesu, Yesu aye, qu'on peut s'amuser mayele pour comprendre que Fils de Dieu, Jésus yende Nzambe. Alors, à la Bible, nous que Jésus a la prière à l'objet. Oh, la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi le seul vrai Dieu, et c'est lui que tu as envoyé Jésus-Christ. Et lui, d'ailleurs, vie éternelle, les amis. Vie éternelle, et là, ici, bokonzi na nzambe kati na yo. Bokonzi na nzambe kati na mutu. Tangu Yesu akutani na Zaché, a dit que Zaché, le royaume de cieux est en toi, est entré dans ta maison. Au moment dit, batu ya Bible, batakala, bokonzi ya nzambe, ezalaki koya ko visiter bango ezomi. Mais na tangu na biso bokonzi na nzambe eza na se. Bokonzi na nzambe ezani, liloba na nzambe, e nzambe, azovanda su na kati ya beglise te, nzambe akoma kovanda na kati ya motema bato. Tango ya Ancien Testament, Yesu atikalaki jamais kovanda na kati ya motema mutu. Azalaki na babatima, azalaki na temple. Mais lelo nzambe akota na kati ya motema mutu. Donc lelo soko bondeli, oyoka vraiment ke soko zo sambela bayeba nini parole intérieure. Nga la parfois na sambele sili pa oyoka parole intérieure mutu akomoloba na kati na nga. Moi makambo oyo sala ko sala ngote pour ngai nzambe na lingi ngote. Moi makambo oyo sala eza malamu continuer bongo, ba musu bazo comprendre yote, continuer na zana yo. L'homme intérieur, c'est Dieu dans ta vie. Oh, Yesu azasu na balabala te. Bible soko ba ancien Pierre Moutazo explique oui bato akala balinga ba vivre période au biso tozali. Biso tozali génération oh ezali la génération à David. Bible soko sa biso que David bande connaît bazo bunda amemeli bango na mapa na vino na victoire tant bazolinga ba bundela Goliath. Biso tozali génération oyo soko comprendre te retourna nga sima. Tozali génération oyo on tomona Yesu. C'est-à-dire ceux qui t'ont confité dans 20 dans moins de 30 ans Yesu akoya. Yesu akoya. C'est-à-dire enlèvement eza musikate. Par rapport à makamba le beta masola enlèvement na lelo tokomi pembeni enlèvement. Pour nani lobby na Irlande. Irlande ezali mboka 100% ba chrétien, ba catholique. Mais ba voter loi ya mibali na mibali babala na basi na basi babala. Bana na biso bakomi ya danger parce que na ba classe bazo yebisa bango ke mobali na mobali bakobala na baboko la bana, mwasi na mwasi akobala na baboko la bana. Oh biso nyonso tout oyebi ke mwasi na mobali papa na mama ndefu babala na po babota mwa. Alors bana lelo oyo bazala confuse po na classe bazo yebisa bango ke mibali na mibali so babalani bakoboko la mwana. Basi na basi so babalani bakoboko la mwana. Camarade nanga moko azaki professeur alongo e balongoli na classe kaka po aparlaki sur la famille, mais l'air alobi li famille unité ya famille alobi papa maman na bana aboyi kotia mbwa. Alors mwana classe na bango moko atelema betie mbata abi ndenge nini yotie mbwa te biso na famille na biso tozali papa mama nga na mbwa na biso na nyama. Donc na mboko ya lelo batie mama bana nyao mbwa papa baye kotie mutu asuka. Donc bakokosa no na papa te moza na mbwa na nyao na mama na bino famille yango wana. C'est-à-dire makambo Bible lobaki avant Yesu ya mamone au salama ba guerre egoya. 1 Timothée 4 babi batumsu bakolanda ba fausse doctrine. Donc il est même dans Actes des apôtres 20-29 ezobani. Actes des apôtres 20-29 ezobsabsonini. Actes des apôtres 20-29 ezobsabso. Je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ des loups criels qui s'épargneront des troupeaux, qui n'épargneront pas des troupeaux, et qu'il s'élèvera au milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples vers eux. Bah, choses pernicieuses, les amis. Les lois, on a dans Nzambe, ils passent leur temps dans la vidéo, il y a le temps dans témoignage, ou il y a sorcier. Monter de toutes pièces. Oh, nous avons dit 5e femme, il y a Satan. Nous avons dit 5e femme, à Lucifer. À l'équipe de l'église, vous mettez les peu ma boko, abandiko le bela bino makambu papa, bino bana na Nzambe, bosola ndango. Mususu awa to moni wa bilo mususu zo bino ndenge na zange no boma ba. Na lobi bien botiela nga ba témoignage journal sur ba disque dit l'être pour ça la révolution na Congo ba to na foto kanga ba. Ce sont des sorciers. Mutu mususu lobi par jour azako boma 200 personnes.
koboma bana classe ezoleka na batv na bainternet bana na nzambe baza na molimo bazolanda yango témoignage ya basorcier kende na baeglise lelo okuta baeglise tout basorcier banganga bakoma bapaster bato ya solo lokola biso nde toteya sango malamu bakosala nyonso bakase biso bato bayaka na eglise te bakosala nyonso babimisa biso bato mabe mpo bayebi ke tozopesa vie yango bible elobi ete bokonzi na likolo ezali boyeba nzambe le seul fils boyeba jésus christ le seul fils parce que na bakombo nyonso tu oyo epesama na se kombo oyo satan afukamelaka kombo oyo eleki bakombo ya nyonso eza kombo ya jésus. Alors soki oza na problème ya immigration okobenga yo immigration yaka fukama na kombo na yesu mpo yesu alobi bakombo nyonso tu efukamelaka. So oza na problème ezanga kombo wana okolela mais soki problème no eza na kombo kombo nango célibat kombo nango malade kombo nango cancer kombo nango sida kombo nango botutu kombo nango pauvreté kombo nango bokauki il faut benga yango efukamela kombo ya jésus parce que jésus awa azoloba ke na Jean 17 alobi Jean 17:3 or la vie éternelle c'est qu'il connaisse toi le seul et vrai Dieu et qu'il est celui que tu as envoyé Jésus-Christ. C'est-à-dire soki on reconnaîtra Jésus-Christ lokola nzambe te soki on reconnaîtra te Jésus-Christ aza na kati na yo oza libanda ya royaume royaume bokonzi ya likolo ezali koyamba Jésus-Christ comme notre Seigneur. Na renoyebisa bino na croix il y avait deux voleurs tout à l'heure les tozosambela nalobi tosenga makila ya Yesu pour bato ya époque bazali baprophète batuni bango na chaque fin ya fête na bango bafetaka bazali kobimisa brigand moko Jésus batie parmi les brigands ayiba te alokota ta likambo na eloko na libanda te mais batie parmi les brigands parce que Esaïe 53 zoba il a pris notre métoussure pour que nous soyons sauvés na mapipi na yende tobiki. Alors batuni bango tobimisa nani balobi tobimisa Barnabas batuni bango bongo Yesu tobimisa tosala nini balobi bo crucifier ye makila na etanga likolo ya mutu na biso pe bana biso parce que ces gens-là c'était des prophètes ils savaient que makila ya Barnabas eza makila libata il ça eloko te mais makila Jésus est sauveur. Dimanche prochain ou bien mikolo boyana on parlait bino sur le rôle il y a sans Jésus na bomo ya un chrétien yango na monaka yo chrétien il faut belela makila Yesu purifier corps âme esprit na yo tant yo makila Yesu purifier corps âme esprit na yo leto la la butu bata monde de ténèbres bandoki ya famille babwaki la biso ba flash enflammante ba flèche babwaki la biso ngo tanga na nini Ephésiens 6 je crois ezo bwaki la biso ba flèche ndenge ba monde de ténèbres itaka biso mais yo komona ngote o ba no sentir ka ba makambo ebele mais tant yo so bela la makila Yesu purifier corps et âme esprit na yo eza lokola ndenge tozalaka bana mike tozako bela ser babenga ngo ser anglais c'est l'anglaise et aki soko meli yango oke na toilette salité nyonso eza na libumu na yo en tout cas ta moko ekotikala te c'est comme ça makila Yesu esalaka eyaka kosokola masumu biloko nyonso baflèche mbasu babwakelaki yo nde toza boye toza entouré ya bamonde baméchant baza bien na biso te ozoleka babwakeli yo flèche okoyeba yango te soko ozala na molimo ya nzambe te. Alors balobi le sang de Jésus ezo purifier biloko wana nyonso tu. Alors bible ezolisa biso ke azoloba nini awa nazali koloba masolo ya moyibi wana ekomi na croix ba crucifier Jésus na deux voleurs yo parfois osi osambela osi ozala na ndako moko d'intercession osi ozala na église mais deux miyibi wana batikala kokota église te basambela pe te mais ntango bacrucifie bango moko abandi kose moke na Jésus Christ abi yo bayesa soki yo adanse yo sala ba miracle mais yanki sala miracle olibusa ngana na ba masta tokende moyibi mosusu alani ko reprendre muninga na ye donc bazaki na étonné na croix bakuti yanke moko boye place ba po bango ba yanke tout à quartier muto ayiba na biso te batu bakota ba prison ba biso kota ba prison avant to koma basai na nzalo to kota ba prison so koti na prison ba retourner yo sala ba masto ba na prison faut mettre la li solo makamuni yo sala so yo yiba ke loko muke ba ko beto na prison o ngana yiba ki gilet o ngana yiba ki bouteille à fin ba ko beta yo na prison siko soki pour ça ki ba mabe o viola ki ba no beto na prison. Alors ba master na ba yiba ki bien que Jésus a eu une brigade ba mona na groupe ba yankete mais ba kamwende ba moni na croix
Alors moko abandi kofinga ye mosusu wana alobi tala yo nanga tozomérite bacrucifie biso mpo toya bato mabe mais motu oyo aza juste asala eloko moko te yoka moyibi aza moyibi me aza na révélation révélation no ezali nini yango oyo bible elobi awa elobi oh la vie éternelle c'est qu'il te connaisse toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé Jésus-Christ. Reconnaître Jésus na ndenge nini koyamba ye lokola Seigneur et Sauveur, reconnaître ete lokola grand prêtre, ba musulman bayebi que Jésus-Christ azali prophète. C'est pas suffisant. Ba oza sauver te po bazo yebi lokola prophète. Mais oui, il faut que tu le reconnaisses comme Dieu. Alors, moyibi wana na croix azaki na révélation bien qu'ayibaka ayebaki ndenge Jésus azaka nzambe. Abaluki ayebisi Jésus alobi tala. Nga nayebi ke yo oza juste kobosana nga te lelo na royaume na yo kobosana nga te Jésus ayebisi ye lokola oza na révélation koyeba ke nga naza nzambe lokola liloba oyo ekomami liloba oyo ya Jean 17:3 oh la vie éternelle c'est qu'il te connaisse toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé Jésus-Christ nauti koexplike bino ke na Jésus-Christ na die bana bangoka mutu moko bajoye ka barole différent alobi kaka lelo okoti na royaume. Et Bible les sabso premier mutu akota na lola ezamba bamiyibi mutu moko pe akomela nga bi pasteur ba pasteur bino ba pasteur mingi bokota te po muyibi ali boso akota mutu ali boso akota lola eza muyibi. C'est vrai muyibi a se repentir amoni ke za mabe asengi pardon nzamba limsaka. Alors nalingaki na journal lelo to yeba ke ezala nzela mosusu te ya bokonzi na nzambe kota na kati na yo soko yambi Seigneur Jésus te. C'est vrai lelo oyo toza na mwa confusion moke nazotalaka na bavideo na banini naomona bato mosusu baloba yesu azali nzambe ya bato ya mindele eke biso toza na nzambe ya motu mwino mais eza erreur botuna naza na bapreuve naza na badocumentaire tout et tout Jésus azalaki noir lokola biso Jésus azalaki mondele te même lelo balivre ebele ebimi balobi balakisi ndenge nini même na Égypte ba kokuta ba momi tu ezaki ba mutu mwindu na ndenge ba changer ngo ba komisa ngo batu pembe. Donc Jésus azala jamais mondele Jésus azaki mutu mwindu. Ba Abraham, ba Isaac, ba tout batambola na Jésus na Nzambe c'était des noirs. Même biso ba congolais to ba vrai juif. Ba bengana biso kuna to ko se retrouver na Congo. Ndenge potango kala royaume Éthiopie ezaki ko s'atteindre banda l'Égypte ti na Congo. Ezaka mboka moko ezaka royaume moko. Même les lois, surtout Bengani va rwandais na Congo dans 10 ans, Banyamulenge va comme va congolais, mais pourtant, Basala jamais va congolais. Vous savez mon histoire n'est pas changée. Ça dit vraie vie chrétienne, vraie vie éternelle, et ça dit qu'on a Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur. Alors to comme dans souka ya exhortation na biso, na kosenga batu bazolanda biso na biso tout ça sur place, tout ça la prière oyo ngana osala. Donc loba nkolo Yesu. Na yoki liloba no lelo. Naye ko comprendre que bokonzi ya likolo ezali koyamba lokola Seigneur pe Sauveur. Na fongoli motema na ngai. Okota lokola Nzambe pe mobikisi. Tobondeli bongo na komo na Yesu Kristo. Amen. Tobeteli Yesu maboko.